Lobby nasalaki émission pona ko meka kolobela makambu ya sortie médiatique ya JB Mpiana. Mais natikaki élément moko boye nako tout en espérant était batu bakotala bakopesa pe bapoe devina bango sur po wana me bato ebele babosani kolobela yango alors nga nazongeli po wana pona lobela yango. JB aleki na émission ya sango alobi ke ina pli na prouver asi asala déjà nyoso azana eloko ko prouver te. Mais est-ce que wana eloko wana eza ya solo vraiment? Soto bandi kotala na ba miroir ya kilelo. Est-ce que JB azali sous eloko ko prouver te? Soki Kofi azoloba nazana eloko ko prouver lisusu te. Wera za koloba na sous eloko ko prouver te. Est-ce que JB pe akoloba bongo? Parce que Toyoka pe Adolphe azoloba, nous n'avons rien à prouver to sala nyonso. Si ka soki musicien nyonso akomi koloba azana rien à prouver te. Toko tape na détail to banda kotalela ba savoir faire na bango makambu basala oyo basala o lelo baza su bakoloba baza su na eloko ko prouver te na mokilo ya musique ya lelo to banda kotala to lobelango pe. Bande konanga boza ko soutenir boza ko tia ba j'aime na ba émission. Merci beaucoup nanu avana kota. Il faut na remercier bino bat boza kota langai bozo zuata na bino. Boza na misala ebele me bozuita ya koyoka ngai. Je vous remercie au fond de mon cœur. Bino bat boza ko tia ba commentaire, boza ko tia ba j'aime ba partage en tout cas na ebite soki merci nini na ko pesa bino. Eloko leki merci na reconnaissance wana ezate. Ana bino ba abonné à Sikape bozala calme bokozala jamais déçu ngana yaka na ba information na ba analyse selo donc selo ne makamozo kene mezala ka vrai batu ebele bazai ko tianga doute melelo bakomi koyoka bakomi ko comprendre idéologie na ngana makambo etali analyse ya musique lelo JB Mpiana tozolobela ye mutu alobi kazana eloko so ko prouver te to banda kotala na génération na bango parce que chaque génération na makambo nango. Est-ce que JB asia beta concert na stade libanda ya Congo? Parce que ceux qui osent eloko ko prouver te okoloba ke na beta par exemple ceux qui lelo bato bazobeta stade okoloba na ko sala makana ko prouver te ponga na beta pe stade déjà na beta pe ba salle mythique déjà mais nombre ya bato bazoko taper na ba salle il faut yebana ceux qui JB azoloba azana eloko ko prouver te génération na bango est-ce que ya beti koleka ba génération na bango parce que 4e génération za makambo ebele ba beta ba stade de France et pardon ba nini ba stade na Afrique tozo mona wera lobaka aza yatikala jamais koloba na zen loko prouver te wera lobaka toujours za na rêve ya ko beta ya lobaka sala nanu ba 10% ya makambo azala kanango donc wera tango azoloba bongo azana ba 10%. Donc azola kisakazana makambo ebele ya kosala mais soto bandi kotala ba réalisation ya Werason na JB Mpiana la personne qui a des réalisations ebele eza Werason wera azana ba stade ebe abeta na ba Togo abeta na masamba deba Braza abeta na Angola abeta na Zambie ba stade eza na Togo pe abeta na Togo ba nombre ba stade oyo wera abeta JB nano abeta yango te. À part stade ya Congo kaka ndeska JB abeta mais libanda na ndimite ki abeta concert na Afrique na ba stade wana. Alors so kazana eloko ya ko présenter na monde te je doute fort parce que tango ba kolobela ba trophée tango na bango pe ba trophée zalaki ko pesama. So kazana eloko ko prouver te est-ce que azwa kutu trophée ya kolakisa ke oui aza meilleur ba pesi trophée mais pas ya wera azana trophée ba pesa ye ce toke pa Kofi Olomide azana ba trophée ba pesa ye boke pa Papa Wemba zo pe ba trophée ce to bandi ko lobela pe à part ba trophée baza ko zwa ba salle mythique ba beta JB azaka na salle mythique misato abeta Olympia abeti Zénith abeti na Bercy kaka misatu wana sika ye aza koloba azana eloko ko prouver te mutu lokola Kofi Olomide na age na ye aza ko beta na Roi Baudouin eza stade na poto a signé na stade
Kofi Olomide abeti na nini na ING na abeti na nini soki na nini oyo na ING eza ING arena ya Belgique. Kofi aza toujours kosala ba exploit, aza ko beta ba nini ba Cameroun ba nini aza ko kende ko beta ba concert. Mais jibe ya alobi aza na eloko ko prouver te ya sala nyonso, mais en réalité ce botali bien jibe aza na makambo ebele ko prouver na bato parce que eza na ba défi ebele faut relever. Wera lelo depuis que musique ezongi na poto o bangonji bakomi ko beta, wera aza na ba 5 éléments, 5 places oya beti ça que jibe même a osé koya. Jibe ndenge na lobaka abetaka na mupepe ya wera son. Eza ndenge moko na fere gola, fere abetaka na mupepe ya Fali. Alors ce tozongi wera abeti na Londres. Wera abeti na la scène musicale azalaki invité. Abeti Grand Paris, abeti Adidas Arena, abeti Couleur Café, azobeta pe nini? Azobeta Forest Arena. 6 éléments, 6 places oyo wera azako beta, jibe azako ozete. Mais mutu azana plus de 15 azako bimate babiloko na nyoso asala yangote azako ya na ba condition ya kobeti se na poto azo dénigrer ba savoir faire ya batu. Un grand asalaka autoproduction. Un grand azana posa ya producteur. Ba condition oyo jibe azako pesa mutu lokola Badive, est-ce que Badive boko ko comparer na ba producteur ya makasi soki jibe azako proposer azako imposer ndenga lobi ke ba producteur baza ebele azako imposer ke balalisa ba batune na hotel basala boy est-ce que ba condition na ye par rapport na mutu lokola faire par exemple nani mutu akozala na production ya makasi na pesi kaka so na pesi wera batu bakoloba loba mutu lokola feri azako bunda production ya feri na jibe producteur nini akoya koluka soki batie jibe na feri producteur akopona nani il faut kozala na logique bakopona nani awa nazoloba ba petit o babimi bauti na libumu ya wera son. Wera mutu aza deja na batu ebele abimisa aza na ba preuve ya banzembu aza na ba preuve ya ba prestation scénique aza toujours ko continuer mais jibe pe na so totali parcours na ene ndenge to memaka na ndenge ba congolais ko bimisa batu ko bimisa mutu azoko abimisa batu te côté ko beta musique basale bas nombre basale o abeta yango penzate na niveau ya Congo kaka. Na niveau ya Congo, jibe ba place ya beta par stade malonga pardon na Afrique, place ya malonga ou nani jibe ya beta ezate. Mais wera beta ba stade ya Angola, a beta na ba Atletico ya Angola ba place ebele. Mais yaza ko continuer ko savourer azolo ba toujours azana esprit ya ko créer makambo aza toujours na makambo azana idée ya ko beta toujours musique ye azolo ba te ki asala nyoso. Mais malgré qu'il y a beta ebele aza toujours na tendance ya ko créer ya ko pesa ba fani na ye quelque chose ya sika. Irene Mabweni ko contredire ngaite. Mais jibe so totali makambu na ye même ba album wera zana nombre d'albums ebele koleka ye wera zana Kibwisa azana témoignage azana 7 jours de la semaine balbum na ye na balbum ya wera nyoso wana banzembu nyoso eza kogneni na côté streaming eleki ya jibe côté streaming bokende kotala na streaming donc soki batu baza ko consommer c'est parce que batu bazo sepela nango oyo batu bakoya nango na bakoya de gauche à droite koloba ekozala ba polémique à la congolaise mais ba vérité ekotikala toujours place moko ekotikala pe ko changer te soki jibe mpiana aza vraiment mutu ya ba œuvre nde batu baza ko consommer yango slogan oyo bango baza ko pesa eza slogan mais réalité eza makambo mususu. Kofi atikala jamais koloba c'est lui le seul grand compositeur
mais ba peuple population ba consommateur à musique bango nde bazoloba oui Koffi tu es un grand compositeur et ça fait fier ya Koffi Olomide. Lutumba Simaro atikala koganga tingande na composaka et okoza la slogan mais tangu tokoyoka musique tolobi papa Lutumba paix à son âme il était un grand compositeur. Mais ya JB batu balobaka yango eza pona polémique ye moko amemi yango et puis batu bakomi ko adopter et ça n'a rien à faire avec la réalité ou eza sur le terrain parce que eloko eza na terrain yango nde tozolobela eza neti lelo bafani affaire bazoloba faire abetaka musique bien koleka Fally mais tokene na terrain est-ce que faire eza na nzembo lokola seyo ya Fally banzembo lokola Mayday banzembo eza ebele ya Fally pour un album Power na arsenal de belles mélodies banzembo ya grave nzembo lokola service sika soki tobandi kolobela ba réalité to longoli ba fan na makambo yango to komi kolobela sika ba réalité na kati ya musique ba slogan oyo JB alobaka eza nango slogan parce que réalité eza na terrain oza na musique oza ko proposer musique qualité nango to kende koyoka est-ce que ces qualités moko eza apprécié oui et cause la 1000 personnes ba apprécier yango et bongo soki ya Fally eza 1500 personnes ba apprécier et cause la ya Fally nde kitoko nde meilleur parce que majorité baza ko apprécier yango koleka par rapport à oyo faire par exemple à proposer alors ouais la soy beaucoup un album na ya témoignage banzembo lokola ba demi tour ba lokola banini ton amour sans te toucher banzembo eza kuna ebele JB pesa na banzembo ya bien mais JB sika tellement que a échoué a diembelaka na koloba kaka sika memaka polémique ya ba maloba ya slogan ke ba musique œuvre wana eza makambo azoloba mais so to koti na logique to bandi koyoka côté wera banzembo ezali wera ameseni si peuple na ba générique mais soki bo fandi bo komi koyoka banzembo ya wera azana banzembo nzembo lokola femme modèle na 7e jour de la semaine mais za maman na nzembo banzembo mususu ce n'est pas parce que pour na congolais soki eza slow yango nzembo lokola zenga luketu banzembo ya wera oe kartonaka ezalaka nzembo ya bolingo te mingi boyoka nzembo lokola kibwisa pimpa banzembo wana eyembama ti lelo eza ko continuer ko cartonner boyoki nzembo lokola koko madimba boyoki nzembo bato baza ko yemba ti lelo eza ko cartonner parce que wera a mis du temps ya ko travailler banzembo na ye il a mis du temps ya ko préparer à venir musa koloba ya za na œuvre pona kilelo mais tangu temps ezoleka tokomi na ba 5 à 6 ans vous allez sentir que wera avait préparé banzembo pona venir yango babengaka banzembo ya wera ba cantique de cantique JB akozala na cantique mais ya wera eza cantique de cantique lelo JB akomi koleka na réseaux sociaux koloba n'importe quoi batunye makambo ebele makambo ya banani oyo makambo ya balisa ponge azolo baba n'importe quoi donc JB il ne sait même pas parler devant les caméras soki baza koloba makambo ya lisa ponge lelo mutu na mutu aza komo ayebi ke ba eme bwanga bazalaki bazingzong sika tellement que JB azalaka na ebandelité aza na difficulté koloba ba vérité po azalaka na ebandelité azalaki te batu bazalaki nde bawera bango nde baki kobeta lisolo ebandeli JB azalaki. Alors on a sens wana il faut qu'on dimaye ko PCP chance wana parce que atikala jamais kozala ne bandeli aza parvenu ayeko yeko la makambo ya wenge na katikati atika ki pe bango a continuer chemin na ye donc e bandeli ya wenge na ndenge za ko continuer lelo JB aza na esprit ayebi makambo wana te parce que il est venu kaka et puis mukolo ya ko longwa alongwe wenge zo continuer nango donc ba misisa ya wenge eza wera sone musisa JB azane tikaka ba mwa lokaso bayaki et koli katani ekei suka nango wana en tout cas bandeko na ngai ba vérité faut ko lobaka vérité olia ko tiaka ba sukali place moko boye koko saka batu juste pour na ko faire plaisir na batu moko boye il faut ko loba vérité faut ko zala paix sincère JB aza mutema mabe JB alingaka jamais bakumisa baninga JB aza mutu moko na yebite nzambe kaka
tellement qu'il y a ba défaut ebele tango yaka na réseaux sociaux alobaka makambo zanga mutuna makolo sorti ezalaki sorti moko raté sorti médiatique ya JB Mpiana et pas sango mokonzi pona nga et ça n'engage que moi ezalaki sorti moko raté. Pour partager, pour commenter, on est toujours là. Gilmas.